bino bozaka na esprit wenge Serge Mabela ba mena poto pa weka yena me mata mutu te même mona nkasi na bengsa te banda ya kenda masaka wenge abengsana abengsana beka muta me ba mission mais azaka wenge te voilà distraction siko bato ba oyebisa bango te wenge te beta musique ngayo naza musaka za papa et puis aza na mwana sa kolisi mwana pe impola le gala te va fingela kofi bato blanati yo te la te blana mona abenga kolisa mwana impoli ko blana kasita abenga dikando comprendre akomo kumisa fere lobi uno mona mankene fere donc yepe na sebanga luka ka vidi moso ko faire meme na pote plus blana patikali ba ko bloka ba ko kolisa famille donc siko bokuta na motema mabe pena na lisa motema mabe wana yepe na ke Serge Mabela sala nzembo frère na poto ba saba nzembo pe to ko yoka ngoti hein Mira sala nzembo na poto super sonic mama na album masala nzembo ba to yoka na partir à poto bino bozo sala Mabela na ndenga mabete olobi esprit wenge bil esprit wenge bino kuto azata na histoire wenga weza la nini yango wenga weza nini bil azata na histoire wenga za nini problème na ngande ya wenga za nini Serge Mabela na ndenga mabete to tuna yo wenga za nini au moins ba bojara ba boke tu dana mutunde ko mamunena libumbunga ko yoko sute posomoni mutu libuma boke tu na boke tu libuma boke tu libuma mutayo ka sous conseil te wala sala ka confirme même le to akano bomuko libumu ko mabona na biso ko ka sous conseil te ba musaka je pense que baniko beta batu mantolo sera TH asengi batu mbongo na TH anti terreau abandiko ya ti je ba bimisa sute tout d'un coup comme les scope passe c'est Cameroun ne ba tina ba ko nyoka na Cameroun bana Michel qui fallait faut dire des choses azate na Cameroun te fallait azate fallait conquérir pena te wengeza ki bon chic bon genre jibe mpena banzembo kitoko blaze bula kitoko Adolphe Vasali album ebimba Pentagon to sepela wana wenge longe bakabwani jibe danger koto weka danger yango na wenge sekita faire longa zo acception ki wenge héritier acception ki wenge na ba preuve wenge za na misala ba wenge basaki misala pour lobela wenge za wenge to tem na nda uno che chapeau na manette wenge te wana yango te Serge Mabela États-Unis na zonga kisasa na karibu na longe karibu na kepa mamile na longe karibu na kepa ya joka na kebo après na bani émission internet pona na émission internet ba pesa musaka $30 et kokete musaka monique to voyage non na passe oye comme le roi net de compte final nanga tout d'un coup ayebeli ba musubi ba do finganga bon ça na ngelo ka sika tenga na ba finga na martyr 80,000 personnes ba finga nga trop yondo za we boto na yaki mama boy mambo to na yaki on ebeke na mafinga mambo même mère na paralo ba biteke ba no finga na bina mesana ko finga donc on a ma expérience ya mafinga de na stade na mamba bale ce qu'on a na nule donc ya sikeza te pas ces atelo que ça la pas ces ake na ko choquer ba to ebele po yo zo lingana sepeliso alors on a la motema mabe mais ya verdict tu vois donc musaka moni binaki et puis on tali santa musaka na couleur musaka na beauté musaka bana ko bimisa na émission récemment on ta YouTube au monde ki te musaka o yango te donc fatigue la États-Unis donc moi je pense que ngana ko tenir rigueur te pour vie na ye bonne chance kana ye Serge Mabela la na bien so ba comme c'est mission batindela yo la ngana na mwana njili so na to perda mutu na Serge na njili Serge Mabela muta il paraît que Serge Mabela mutaboma lekisa ya wana pona ba musique na bango Tomi kosana te na masola balabala soko moni musicien ke poto tikali c'est que na Congo vivra bien te Tomi kosana te musicien OK poto tikali c'est que mitalia moni ke penda te afina nga awa ezo simate makamna nga ezo simate na boka na ngunda na alors faut ça na moi respect Serge Mabela moni na webi solo ko moneka na to webi sa miel émission passée bolongola mamba ba wenge la nini wenge na to sola wenge za gani pona ka wenge elingo la sani wenge esprit wenge bénéficiaire c'est wera na jibe mutana banda ko ebela sana mbongo za bien c'est jibe na wera Adolphe aza wenge Adolphe tilo la kenda poto te tata mobichi na kenda poto te awumeli banda zonga kisasa kenda poto te esprit wenge yo ka Adolphe nenga na ne waso akute na mutu mobo ya wenge tanga meme poto boya pona ki wenge pas vendre de masera mo mukolo wenge c'est pas un bénéficiaire de masera na wenga ngwa juni a gagné ni kutu siko na moni mo fa nani président Fatia lukula ke mo place ba lukule mo poste ba nini wa ayo so la so mbongo siko bien na mamba politique so ya politique c'est quoi
soko wengango ne wengango jibe na wega blesi bula sokoda mte sauvage nani emela kanga la pota beta na jonga tangi na bata wengango nano yebiso ne ba dide masela ale makaba yaki ata basangana ka juma mbonga bien nani tangi na bata wengena pesa ko makamba esprit wenge yani Marie Paul yemo ake poto na pasi ayo senga ba ayombela fati wa ba nisa wengena otangelote bolongola makambo ne ba complexe Serge Mabel ozite wenge Bill Clinton wenge Bill Clinton ça Serge Mabel ça lango te Bill Clinton la ça ba preuve na ina après ko longa pa wer Serge Mabel de pa longa pa wer sani abana kanga na poto ba ona to tsheka na poto ona nze munisa yimba basanga na kuna ba misano za poto ba beta ba pesa ba 300 ba beti konsela ba mele wenga ngwani ba longola ba biloko ba héritier bazalo bazo prouver biso baza capable bazala ba musicien siko kongola zo linga ndeni falinde ba wele kuna biseke te moni fala koma danger ya linga boya o eze loko te nani mutasala ngo te papa lutumba sala ngo ya ozongla pa lutumba na bosa ke falande ba misele lo ope ba wele ope baza seri na ye allez ba débat moi bongo olingo ko tango pourquoi donc comprendre déjà que yodo ça la qui congolais mais munga zo sur la réalité alors na réalité on souffrir mingi et puis na ko choquer yo so za ba kisa ko melate ko bele ko kufa ndeni baninga musu ba okacha ba horizon musu bino boko okacha te c'est ça aussi le problème pour misa Cameroun pas ko ya obeta pe na Congo a ko ya obeta pe na Angola mais point na zo kenete mais biso ba kenda kuna donc biso musique est fort. Alors ba mission na biso makamba bo il faut interpeller bango to travailler to longa na ba distraction ba wenge car c'est la terre vivre la musique ça sert à rien. David Wembe masola balabala ka ndena emsaka bino makamna bino soki bosali yango na ndaku na bino biso to lobakate mais soki bimi na balabala to zalaka obligé penda to fandela ngo na ilia kwa to fandela ngo place mo pepeza to fandela ngo penda na balabala to beta masolo ngo actualité soki bimi singaka te to tika moka bo bien na biso ngwana to zabata batute et tozoloba o est important tozoloba o biso tozomona awa na masola balabala principe za moko soko osali eloko na yo biso tokoloba ezala mabe ezala malamu biso tokoloba donc soki tolobelo mabe c'est que osali eloko mabe et soki tolobelo bolamu c'est que osali pe eloko ya malamu na masola balabala bomesana déjà donc naza bongo na yekaka ancien joueur Monsieur Lubansadio David Wembe ye ya mutema mabe toujours analyse mutema mabe. Ouais, toujours. Verdict, toujours. Et puis sans complexe. Toi, on a vu au milieu du village. Tout ça, va boulon de mots, tout de suite. Et puis, tout le s'inquiétera, on est ni go, maramba l'été. Le bagarre musique, junior automatique, n'a pas sur moté. Aujourd'hui, c'est qui était trop. Et puis, la moitié automatique. Petit n'a Farel, mais esprit, voilà, petit n'a pas moni Farel, Alvège la poule, dans la mona, petit n'a Glody. Petit n'a Glody, les managers intelligents. Après, la bateau, nous sommes au là. Glody Senga. Bateau, nous sommes au là, voilà. Té. Na ça ibino déjà dans le barrière nous tout mambo na bien bien. Na coller la musique automatique. Donc on a collé pendant ndule les logo BX jeunesse nanga. On soki bal était na vendre na copo. Donc pour vendre so mission vendre na vendre différence et puis na so la ndule so ba pianga lito ilelo. Si on a David azozonga trop po bato bengi par-ci par-là ba bengi monde atier. Et puis même ngamo lelo ba bengi nganga de partout dans le monde. Pour na web sanga ki ate kitoko ba petit nanga ba glory ya tango. Donc voilà petit nanga nenga il a son amour na mona Martin on a petit nanga nenga parler Carlos se fout la pétion moté mon ami tu vois donc bon c'est que était au zap na et puis makambo na ebe osango bien puis na osala ngo bien makasi siko malamu nango ebe sala wapi malamu nanga siko ça na zo milieu du village mais na motema mabe moi ce que nous sunganga ba tout bazo encourager nga merci obe bazo finga na ba commentaire na mona ba commentaire bele ba musubi bazo finga nga. Bon, ça n'a pas de temps. Quand on a finir en martyr, 80 000 personnes. Bah, finir en trop. Je ne sais pas. Bon, on a eu on a finir. Maman même mère n'a pas là. Éviter que baba no finir on a bien mais ça n'a pas finir. Donc on a une expérience à ma finir de un stade na mamba les qu'on a on a nul. Donc il y a si que ça t'est pas ces ateliers que ça la rap pas ces agé na choqué bato belé pour yo zolingana ces pétitions. Alors on a là motema mabe mais il y a verdict. Donc soko kokina yo ndenge moto loba kokina yo soko kokina opete na liaka pas falite ni pas wera ni pas jibe ni pas faire ni pas faire pas nani donc muto oza muta faire soko ko silika tamie muta fali soko ko silika makasi en tout cas ba ke soko bela estomac ba ke tension ko kita donc naza pona ko kita ba tension bo pesa biso confiance to za ba tamite mamabe bo pesa biso bena confiance
awa makamba mutu azate tozolo bakaka o biso to mona bata batu bino mo boyebi bango bango pe batikala kana nde basala makamba bango na kibatu na bango mais biso tozolo ba kaka vérité. Merci beaucoup à toi mon boss à moi Fiston Mukendi na niveau États-Unis wana Fiston Mukendi abeda shuda ngola zalaka na David Wembe ko sala bien kotaka masola balabala po balobi soko tiki ah monsieur au moins na souté donc fonctionnement ya masola balabala ekozala lisusu bien te gloire tungo donc yo pe ko bossa na bisoté donc biso do peso confiance yo pe pesa biso confiance monsieur le banzadio na masola balabala to fandi kaka boy chose grave Moussaka Oto yebaki azalaki porte-parole ya Papa Chéri au sein ya groupe BCBG azali sous-souté atikali na ye na niveau États-Unis yoza mutu ya ndule oza mutu analyse selon yo na misu na yo ya analyse mutema mabi omoni Moussaka ndengeni. Ouais, en tout cas bon merci d'abord yo ebiga po omoni Motema mabe ozo sala baté belé pasi Jonathan Kuzu ya Chancel Nzembele. Jonathan Kuzu. Ouais, mon ami. Donc moni Moussaka la mutoyo ngalo bagelo moko. Musique soki ka orchestre eza na mouvement mingi et sala ke ba misebe ba kima mukie. C'est-à-dire Moussaka déjà na BCBG umeli déjà pour notre album ça fait 10 ans. Et bima kité tout d'un coup eko bima. Et puis tango ebimi combien de voyages ba Moussaka je pense que bani ko beta batu mantolo sera TH. Ah. Asengi batu mbongo na TH anti-terreau. Abandiko ya. Si je ba bimisa asute. Tout d'un coup comme l'esco passe. Tu vois? Voilà Moussaka. Moussaka ko pour moi quand tu pena Moussaka pena soki pena d'ailleurs exemple na bokese le roi ba F victime to ba bokese ba G7 ba faire moi mokie de air moi voyage mbé Moussaka pas kimité. Ba Moussaka ba souffrir to na ndule o no so ba la sabiso na ngolo kuta pour Moussaka mutako kimala poto te soko kimise kana ba raison ya yebi kipena kete na États-Unis na États-Unis na zonga kisasa na kana karibu na longe karibu na gepa mamile na longe karibu na gepa ya joka na kebo apona bandi émission internet pona na ba émission internet ba pesa Moussaka $30 neto vanda boy so je sais ba futa ke $30 même si na journée sali 12 émissions toi sali 5 ndio mona avoir bon et kokete Moussaka Monique tu vois Janon na passe oye comme le roi net de compte final nanga tout d'un coup ayebeli voyage aux États-Unis. Oui moi je pense que nga attaque analyse na ko takiner ka directement te na ko pe ko siligile te moi je pense que loro na lobby ka izaki orchestre et voyagera mingi te yango sali ke Moussaka kima pour so Moussaka orchestre le roi il a fallu kendara na pa mpamba nga kima te nga ko nzo exécuter Moussala na mais de fait que na kenda kala on a moni yango papa na sani amukola na mwana blana no ye moninga zana ba kofia kenda na Dubai pamba mukope ko femme ma blana asaka tel père tel fils ah oh blana pe mko kenda o yata Olanda papa bon asandeni avoyagera te muto ayaka eza muto avoyagera ba mise fali ba kenda ba zonga ka yango bano ya même il fait renda même ba mise ne siko États-Unis il faut ça les forces so yeba bano kenda ka pamba boye que États-Unis boke France bozongi boke il faut ezalaka tangu et ça mabo mise pas longola complexe et yango comment vous permettre mise ka ko payer moko akoba no yaka payer moko mais le roi mise to kenda ka tanga okendi tout d'un coup ça amona lo ko za première fois habite mu comme sous to okende mkoni donc le roi on a moni na sani na profiter tu vois donc Moussaka moni binaki et puis au tali santa Moussaka na couleur Moussaka na beauté Moussaka ba na ko bimisa na émission récemment sur YouTube au monde ki te Moussaka o yango te donc faut tirer les États-Unis donc moi je pense que ngala retenir rigueur te pour vivre na bonne chance kana donc voilà mais par rapport ndenge autour le beloko moko be awa Moussaka na TV Moussaka la Sarabiso azana vie moko malamu azana 4 mapango azana ba mituka azana ba asala ke mission na msuna simana ye ba carnet za afilmaka ba carnet ye tokolo ba ke Moussaka ande ko vivre bien na Kinshasa selon automona na TV te kolanda TV te ya on moni ba te be na bango ba ta musique bolanda bango to te musique ala lokuta makasi musique Congo ya lokuta ba ko somba kamnya batu ba bindima ya yo ndimi obanga président na odi
musique na lokuta faut la profane pour eba faut la profane oyebi no makambango te mais biso bato to vana na ba mise to yebi ndule to yemba ndenge ya la mise pesa apparence musu mais vine pesa mususu et bele ba mise mona na TV na mito kumisa fali faire Jibe Wera je sais pas moi et ça on va pesa lengi pour ça wana mais en solo souffrir pour vendre to mona bango to balonga le beso la ya bande ko le la Wera fongola etanga la ki bien tant que tu na maison mais les autres monde oh le besoin de ne boire ne le côté donc de tout d'un coup musique en ba mise belo to monde que ça monde ya taux du jour c'est à dire ni na bimi bona tongo ne singa na analyse na bimi na tongo avec Jonathan Kuzu na avec Tony Lubaki ozo na ngai ndule ndenge kenda bona pembe bona muleseli mutu boko cha confiance zanga na motema mabe mais espoir bien na ko pesa mno na ba directive ya musique c'est-à-dire bato bana posa ngo na balabala bayoka bata balabala boka ngana oya bwani ayla bata balabala la directive ya musique non même magende ni diele mashara nzambe les patrocinateurs oyebiti très fort diele mashara nzambe tozane mikolo diele mashara nzambe moni venanga André Lema patron des patrons après moni sur chef Pinto malgré chef Pinto moi l'homme qui a déclaré l'avion malgré mais na David Wembe tozo le lara chef Pinto na to lete na ebite na ande balobara ke mutapale babomba ga ifo vimbala ebisa chef Pinto ti sikoyo to so ande to sengela te mais ya za palais donc déclarer Pinto l'homme qui a déclaré l'avion tu vois musique ya lo wane to so la to bengi chef Pinto ndeni na 100 000 na 200 000 David 200 000 ngam na 100 000 la bongo de ndule ya mwana ti siko bato ba profane ba mona misadi kecha sikate alongwa 2 jours bato musu ba kablo na komba wera musu kablo na kombo Jibe so longa pe souté après souté sili tu vois et puis orchestre tango zo voyager on permettre banga komi na poto muto amona rina kisasa tetanga moni ya uzana mwa complexe ya kokabela e bilamba et puis c'est fobu anga dibanga na ndule wana po abike bozonga yo ngani bina orchestre bese ndenge na kini ne wana mutunyo abenga musaka zo 5000 yango na ya babwa kanga nanga ya po abike mercredi ba beta vendredi wana ba beta na ba dimanche pe ba beta na ba pe na musala te maintenant boke poto ils juste ne ba aux États-Unis bon ils juste même sur 2 concerts de 3 concerts donc faut nous ça nous ça pesa mbongo asani na kwa to zaka na ngola to mona so concert za na Atlantique mona mamuto ya moi te kana congolais $50 ba pe mise pa bike nenga bo na Atlantique ba ozonga mais bato ba vanda aba mise ba vanda aba fondé ba bébé ba beta est-ce que ba kansila ba mo po pesa donc ça ba différence wana alors misa lingaka séparer très bien na miso bato parce que misa faut ala bien vous en a kamna kitoko vous en a ketcha kitoko pantalon bien ou lati bien vous a soin pour éviter miso ka mantolo mais belé baza wana basana bango danger te bana ba lar to ba kansela bango ki sora longo ki ala banda ko mo 50 ya na ngote mosaka de mapango 4 mapango tezate des voitures mais andimi tezate d'ailleurs musaka ra cha rav kata na sima rav kata ya combien quand vous avez des signes pour nini pour les signes na misala 6000 donc reço ma de comme na musaka moi c'est compliqué tika la ni bonne chance viens musaka blanchard to pesi mbote blanc d'accord azane kuna blanc moni papa bino ne aloba monde akimi na poto tata na botio aloba fort atika na poto siko jiba leli na moni tandule mo wa shiba benge égyptien mais comme si Jibe annonça qu'il y a déjà ayeba comme si que les égyptiens ont bazana la c'est pas la tiki Zambota na pétrole dans ces zones mususu ba ouais voilà ça libé parce que Zambota za bato baza fidèle même ngape na mona musaka ko pe ko ebisa Jibe par courtoisie qui près c'est rotika bon là monsieur mona bango soni pona Roger Nganda tika la teo tika la donc voilà mais en soi mon amtaza chef maître à vinaye Roger je pense que musaka za papa et puis za na mona sa kolisi mona pe impolé les gars la TV va finir la confie batou hein blanati yo tala te blana mona abenga ko samone impoli mo impoli ko blana kasita abenga dikando comprendre akomo kumisa fere lobi uno mona mankene fere donc yepe na sebanga luka ka vidi moso ko faire meme na pote puis blana patikali ba comme loka ba ko sa famille donc moi je pense que mamba musaka na ko tarda au moins trop te mais ayebi poane ya sali bongo ayebi kazaki na condition malamu mingi te poso zaki bien je pense qu'il y a raison oza masola balabala biso linga mingo lo ba vérité to analyser ka likambo na source penda to mikosa na te na masola balabala soko moni musicien ke pota tikali c'est que na Congo vivra bien te to mikosa na te musicien OK poto tikali c'est que mitali amoni ke penda te afina nga awa ezo simate makamna nga ezo simate na boka na ngunda na banda na nga vi mususu po soki penda ba musicien de bazaka bongo na Congo bongo lobake mi patron na yatikai ye moko asa abeti mina foot de Mahomet c'est que kuna na Kinshasa abanda ko kokate donc boteni na bino reggae pa mosaka te ndenge monsieur Banzando atolo ba analyse motema mabe ateni reggae te analyser kaka vie na ye
amoni ka tele msusu o abande ko lakisa biso na TV wana ezala ngo yango te turonde asomba fatika solo asomba lupanga solo tant mo sopone ta signé ba bulo ba 8000 ba 10000 ba 5000 ça dépend na courage na et puis ngande na boye obike mise musu na mona ilobele o mona internet obike ba mise ba mita mabe nani susu wana Serge Mabiala la nangam na bien so ba comme c'est mission batindela yo la ngala na mwana njili so mna to perda mutu na Serge na njili Serge Mabiala muta il paraît to yoka que Serge Mabiala muta bomba lekisa ya wana pona ba musique na bango Mr wana kufa bakanga Serge Mabiala bakene muta bimisa commander Elvis Butu période ya Joseph Kabila ba wera bazaki influer ba bimisa okenda poto alors faut en avoir respect Serge Mabiala moni na webi solo ko moneka na to webi sa miel émission passée bolongola mamba ba wenge la nini wenge na to sola wenge za gani pona ka wenge elingo la sani wenge esprit wenge bénéficiaire c'est wera na jibe mutana banda ko ebela sana mbonga za bien c'est jibe na wera Adolphe aza wenge Adolphe tilo la kenda potote tata mobichi na kenda potote awumeli banda zonga kisasa kenda potote esprit wenge yo kanisa Adolphe nenga na newa so akute na mutu mobo ya wenge tanga meme poto boya pona ki wenge esprit wenge eza esprit wenge te eza espoir ya zoba ya zoba eza wenge te wenga nini esprit wenge loyo boya eza ki zoba eza wenge te wenge bénéficiaire eza wera saki orchestre na bimisi bato faire le roi sala orchestre na bimisa ba misamba bango ba poto wanga nto ndima wenge na sens ya malamu wenge faut na sens ya malamu na sens ya ko kolisa ki wengango. C'est-à-dire ouais on a ici ba dile masia pas vendre dile masia le mukolo wenge c'est pas un bénéficiaire de masia na wenga ngwa juni a gagner ni kutu siko na moni mo fa nani président Fatia lukula ke mo place ba lukule mo poste ba nini wa ayo so la so mbongo siko bien na mamba politique so ya politique c'est quoi siko wenga ngo jibe na wenga blesse bula soko dam te sauvage nani et mela ngamba la pota beta na jonga tangi na bata wenga nano yebiso ne ba dile masia ale makaba yaki ata basanga na ka mbongo bien nani tangi na bata wenga na pesa ko makamba esprit wenge yani Marie Paul yemo ake poto na pasi alo senga ba awoyembela Fati wa badisa wenge na otangelote wana wenge de wana ikalamu bolongola makambo ne ba complexe Serge Mabiala ozite wenge Bill Clinton wenge Bill Clinton sa Serge Mabiala sala ngote Bill Clinton la so ba preuve na ina après ko longa pa wera Serge Mabiala de pa longa pa wera sali abana kangama na poto ma ona to cheka na poto ona nze munisa yimba basanga na kuna ba misano za poto ba beta ba pesa ba 300 ba beti konsela ba mele wenga ngwani balongola ba biloko ba héritier bazalo bazo prouver biso baza capable bazala ba musicien ba musicien l'esprit ni nango wana ya division wenge non musique ezali loko eza l'union fait la force misa wenge o abetaka na wenga ko esaka na misa cartel atako ko esaka na misa vive la musique so eza na ida ko tombola kitire c'est pas mal est-ce que ça m'a bête bochaka temo yembe na dynastie ozobanga osolo mabe ba gola ba ofiko bolongola ba musique wana siko bokuta na motema mabe pena na lisa motema mabe wana yebso mna ke Serge Mabiala sala nzembo frère na poto ba saba nzembo to ko yoka ngoti Mira ya sala nzembo na poto Super Sonic mama na album masala nzembo ba to yoka on a partir à poto bino bozo sala Serge Mabiala na ndenga mabete olobi esprit wenge bil esprit wenge bino kuto azata na histoire wenga weza la nini yango wenga weza la nini bil azata na histoire wenga eza nini problème na ngande ya wenga eza nini Serge Mabiala na ndenga mabete to tuna yo wenge yani ya osoko kokate ngolo ba wenge po ya kokate kokate ke yango na wenge da wenge ngolo boko kokate te wenge za kokate wenge za ki bon chic bon chat jibe mpena ba nzembo kitoko Blaise Bula kitoko Adolphe Asali album ebimba Pentagon to sepela wana wenge longe ba kabwani jibe danger koto wega danger yango na wenge se kita faire longa zo acception ki wenge héritier acception ki wenge na ba preuve wenge za na misala ba wenge ba saki misala po lobela wenge za wenge to tem na nda uno che chapeau na manette wenge te wana yango te Serge Mabiala wana ngote waza wenge te Serge Mabiala ko wana za kokokate yango comme ça bango wenge yako bata wenge belo parce que ba kokokate on kangamela wenge moi je pense que Serge Mabiala a conscience à ça musana ya longa makambo wana akangamani na poto toyeba okuliso na Yesu sute kaka dynastie de sali ndesike zongisa ye Serge Mabiala yeba ngoko esprit wenge dynastie we sali ezongisa za faire za yete yeba ko sa dynastie ba bengi bato tsoto oyoka te bati ko diembela faire sa mamna e abenga ko za ba frère bozaki na bango bien apeso espace akoyemba mutu moju 5000 et puis au talima bana Minerva le sila ko futi provision sila ko tena poto ndaka bato sila futi esili alors na mamba wenye wana musique ezali loko za universel musique to na pousser to pousser ngoma munento la mungi boyino sibia yebina fali héritier ba yebina na faire et ça la bien musique ya ngwana ya ba musique ba NT wenge ni yo kutaki wenga ngwe mto sala ngo mais souvent pe comme si bana wenga ngope kande ngo bandili sola wenga ngo to meke pe mako de revoir ta momuke bana wenga ngo comme si bango mo pe ba oyo kana te
te ezalaka te yango nazo expliquer so tali la plupart bana wengo bazaka wenge ça ba okoka te ndeti héritier au monde jamais ka wenge faire rigolo la bisa album là tu veux mamba album ni avant daka wenge te pour vendre dynastie yango moto ebaka yango eza wenge te mais na vision le quoi c'est un visionnaire moni te wenge ka poani et ça musique akeluka ba modogo te akeluka soleil te ba yemala wenge ali yo sexe mabelo ke kangama wenge bon bato ba yemi siguna non bon se confondre bino mo tant que l'état qui pas fallu bo siliki oh mais we faire pas yemi na soleil beta wenge modoga yemi na faire musique ezali ezeloko eza munene tellement to longolona mama ba wenge non nga problème na ngezali ke bokute na motema mabe wa ko expliquer bino mena ke te o yango te nga naza parti prité papa na ngai mutu nyoso ako silika na baki boko kitaba tension na ko choquer boko kitaba tension wengete to beta musique Serge Mabiala soki sengi bo sangana fali bo yemba to kolisango to gagner to conquérir ba pays anglophone parce que bango baza danger okomona ke mise mo francophone so aweli lo na anglophone ele ka pourquoi bango langue na bango za na mulai mingi puis bana ba collaboration basangana et ça la bango genati bino bozaka na esprit wenge Serge Mabiala ba mena poto pa weka yena me mata mutu te même mona nkasi na bengsa te banda ya kenda masaka wenge abengsana abengsana beka mutu me ba mission mais yazaka wenge te wana distraction siko bato ba oyebisa bango ke te wenge te beta musique ngayo na za Serge Mabiala eza makama wengete eza makama beta musique mais asaka vocal asaka ba vocal wana bakala lelo se banda longa wumeli papa to sote ma mususu banda longa wumeli banda longa tilelo so tu ne rappelle ba nzembo akala mais biso to vivre na présent excusez nga na yo beta libaku nga za motama bebilo biso zo lo bango mona ba traiter nga trop dire ba banga pe ate comme trop dire net exercice ba mela to yaki neka avato émission Taxis ba mela Philita Mwenkoi petit na ngai Philita Mwenkoi Philita Mwenkoi vous comprenez vient na Maurice Trésor Musansala na pesi moto Hervé Katangala le plus jeune manager vous comprenez tout de suite ozaki na banga vato ya Folvimbala papa ozo kene moi ozo pousser trop habité nazo pousser na nenga mabete tozo la musaka conscience ya bato parce que le musique comme na ba kanto so tali muta fali abolo baka mamba fali bien ok ko muta faire le baka bien parce que le quoi tozana biso bato wana te ils ont permettre ngana sa noter Serge Mabiala le même mabe muta fali be awa le baka mabe ngasko nde malamu na ngangwa mukolo na ko koma corrompu bo comprendre mujo atengana donc le quoi non aller na ngati et puis nazo garder na obande bochanga confiance bochanga bena motema bola na ngamba na motema bochanga na mabondeli boza osepela monsieur Lubanzanyo todo tambola kaka na ba sujet du jour chose grave na masola balabala tomoni Boketu premier azosala makambo oyo azolinga bandeko na ba mission basala te Boketu premier asimi micro azosala playback na banzembo na ye donc photo bengango eza concert mais fallait azolinga beta concert Boketu azoboya mais Boketu azo sepelisa batu abosani ke na tangwana Boketu ndenga bandeko yemba bongo bitumbaka na esteza omonyo ndenge ouais na mona ki fallait poster le au moins benye tintin na mona ngoza kalata chemise moi pembe na pantalon noir ezali na ndiye na fête mobo ya zo mbabilo ona kala wana bo ezape Boketu paza muto ya Barça abeksa biso pe na banze muna wana parce que simba rapé faut dire des choses vraies sérieux wana simba ki allez tout d'un coup na moni fallait poster à tintin et puis à combat donc tant yo so yemba eza combat te tant baninga bali ba yemba ekomi combat. Moi je pense que Boketu faut qu'à se respecter. Alors terreau to comme batu nyos na moni pe combattant mo susu ya kamususu. Alors bi ke Boketu na monopole te ya pesa bango ordre. D'ailleurs Boketu vendre na Paris te. Boketu na Bruxelles. Ndeni ya pesa bango ordre. Tant ba politicien ba ya ki bango yepa benga ba Boketu ndeni bo to cha bato lumbe ba Boketu ba ya te po baliaka. Ça dit quoi pango za moi difficile. Mutu na mutu ale la côté o ya moni ki ba pesa anga. Oh on a bien amona le qui est na lobele na comprendre munjo pende aller le kwa fali. Ozo comprendre oui. Combattant wana. Ouais, fallait comprendre. Mais Boketu azora mbongo ti. Boketu azora mbongo. Tu vois? On comprend. Boketu pe azora mbongo. Les autres ezaka problème ezaka nini? Ezake muna mudazo batela business na kwena ye. So ngana liaka pa fali ngape na ba fali obeta. To kota musique. Pour Boketu akoma olia na politique. Avec matata mpono yaka benga bango mais Boketu aboko kini. Donc Boketu ayebaka eloko moko na vie chaque chose en son temps na ben émission sur les cas aza papa mukolo a se respecter alungwa na makambo yo esa leli yango pe da trop azumbonga ba ya sokoko azusu ba mbongo
Et ça peut tamper les lopes musique on a besoin de musique. Fallait bêta qui fait la bêtise héritier bêtise voilà, tu as posé ma camouana. Tu comme on a jusqu'à quand? Le col les gens qui peut tamingi et qu'on peut aussi là. Alors à la matière même moi c'est même moi nana. Ça on a conseillé à grouper sa papa na bango. Moi baboja baboke tu dana mutunde donc mamunena libumbu ko yo souté. Pour ce moni mutu libu ouais libuma boke tu na boke tu. Libuma boke tu libuma mtayo ka sous conseil té. Voilà ça la confirme même les toi on bo mukoli libumu comme bon na biso ko ka sous conseil té. Comment? Tu as la munene ne wana moi OK boke tu ayeba ke terreau toujours kende là. Ah papa le internet c'est ça pembe so abeto bakati mutara là ce que tout le monde banana ta bouteille boke tu pour bato bali jusqu'au ba dénigrer. Bokoye belé me batika lika na boke tu. Papa vrai coup ba pena boke tu pena bonito. Badinda mina yega. Oye parce que ah boke tu libumu yango bongo na CP Zaraboy. Alors éviter on a déjà mukola CP MP ça respect. Na pesi petit na ngai gloire tunga. Yem dala na sima caméra wala petit na ngapena parler. Donc yeso aza wana c'est que un petit moko bien éduqué respect puis la bête mabanga bateau bazo sur la penalty. Ricardo Maïnou. Les capables. Ricardo Maïnou les capables. Mabanga ninte na boagi na so boaka agence les capables boagi na boaka agence na boaki agence. Si vous posez la neye bat agence basalara, ils ont comme moi koko so. Ricardo Maïnou yo da pena palais, o ekomi musala frère Timba. Ahmed Vita. Ahmed Vita na Paris na pesio mbote mais c'est comporté papa. Là on a même na motema mabe. Ngama ngasko yo malamu na ngana nini même si ozo defanga na oyana ngona caméra ngaza mta caméra bo éviter nga Ahmed Vita ya soko lobaki la promesse est une dette sala malamu et puis Noël Kubu masalanga pona kosukisa na Grenoble oloba ti lelo zo la kate masalanga Noël Kubu na koloba mabete mais ebaka ke musala yango yo makambo zo senga ba basket zo senga ba jeans trop bata poto dada Shabani go sangana l'union fait la force petit na ngadi no kafusa papa possible. Bo tenir nga rigueur te zaka ke sozo defanga le roi moyen na bengo ezate na oyaka na caméra donc voilà. Monsieur Lubanzadio na toi to moni so eloko moko o lem tout ro chité nango ba Camerounais baza na problème na minute pona musicien congolais fallait pas donc communauté Camerounais ils ont organisé concert moro et na concert wana selon l'organisateur ba moni batia fali poupa et ba musicien gabo camerounais ba sepeli na ngote na minito Cameroun za ko kabwana ba msu balingi fali te selon yo anaisa mutema mabe. Non, moi je pense que déjà xénophobie to rolling nous sommes des Africains moi ne pas payer pour na bango nyoso bali ya mbongo moko. Biso pe na Afrique ko komela biso ke Congo Brazza Cameroun Afrique centrale sont solier à monnaie moko. Vous comprenez bateau baza na esprit ya ba xénophobie ya xénophobe en tout cas moi je pense que so to temi na Camerounais to ba zokisi biso to zaka makila moko. Donc là il a accepté que au Camerounais peut-être so to lobinde e ba na ka ola e ba quand même lo baraboy mais to za biso so africain. Na Cameroun d'ailleurs ko boycotter fallait bani nango lelo te même temps abeta ki ba ouverture ka kan déjà belé ba saki be mission. Mais moi je pense que na royeb sa bango kara. So muta traduire na moi français hein o cha pe blom so traduire pe comme la bena bango bien pour nga français mulai wala tiko ko ma uneza la moi compliqué mais na web sa bango ke ba qu'il faut pas travailler ya on a moi dans le baramangambo ke ba mission na biso faut pas travailler le zo la sa force artiste et artiste na succès azana ngo ndeni to so na Congo to ke so na Cameroun au moins to so na Congo ya biso na biso mais ba Cameroun ba ko so na ba so na ba so il fallait pourquoi c'est zo la ça ka fouiller travail na sérieux na concentration ça dit mutaza aza focaliser na boulot na alors ba mission na biso ba travailler pour to koma na makambo ndenge wana c'est pas grave que faut ce exemple ba kutani ke na ba boy faire beta kuna ba boy fallait beta ba boy héritier ba boy fabrigas ba boy bina filer ba boy to assist ba boy na c'est que to bando beta na désordre mais le kola ya fallait azaka yemoko yango esa nini et quoi accumuler peu quoi épaiser yango moto omona ngona ba toile pardon donc moi je pense que ba mission Cameroun ba tina ba ko nyora na Cameroun bana Michel qui fallait il faut dire des choses azate na Cameroun il fallait azate il fallait conquérir pena ma bon mo ba Camerounais ba lobi yango mais oui préfère nalandi jeune mora Cameroun na lobi ba Camerounais ba perdre valeur ba personnalité té bon déjà on va réclamer qu'il fallait ça trop cher parce que PC caché belé mingi oui pour muta comme na niveau senga caché belé mingi c'est comme ça musala bien même biso na analyse biso na komo mata ba prix seki oh na osala bien ti soko sa bientôt ko senga mbongo belete bango baza kuna ba ko senga belete po o sa bientôt yemba nini o beta nini même spectacle bana ba yemba ka ndengo sala
et puis tout d'un coup babaye ndeni baninga musu ba okacha ba horizon musu bino boko okacha te. C'est ça aussi le problème. Pour Misa Cameroun pas koya obeta pe na Congo, akoya obeta pe na Angola mais pour la zo kenete. Mais biso ba kenda kuna donc biso musique eza fort. Alors ba mission na biso ma kamba il faut interpeller la bango to travail to longa na ba distraction ba wenge quartier la terre vivre la musique ça sert à rien musique eza musique oh nyos tout a sala bien alors qu'il ne conquérir pe na mboka mususu. Moi je pense que ba Camerounais ba mataba qui ta fallait obeta na ekaka. Ba obeta na ye po bato wana ba besa ye de ambongo ça zo ki caché ça qui calendrier sali affiche c'est ça zo ki parce que c'est professionnel donc retient na le nginote sans joie. Comment donc ba tira la bango nyoka ma ça sert à rien on tira la gana ko boycotter l'esprit ya xénophobe alors que baninga ba zo avancer. Donc moi je pense que les Camerounais sont muta français zali comme c'est là on a refinga on peut pas ndeko na ba africain na ko tela pe muta ma be mingte no tela ndeko na ba congolais pour baza ba paya mais na meko le misela ba mais la prochaine occasion so ba continuer boy na wana mutema mabe action wana ndenge salami siko to lo belongo siko na ndenga ki Congo fali pupa ba o lobela ye bazo welela ye na Congo te na Libanda na Cameroun omunyonde. Mais est-ce que tu as sujet la saga dimension artistique tant on loba pas comme warrior on a ba terrain wana na linga ngo sa ngo suming te po tozo les araba tout trop alors ba mais tozo loba vérité oui problème nango eza boy to loba vérité mais bato bazo kanisa kwa to les araba ngo ti ça dit c'est plus simple que c'est ça David ne to vandi ba ouela nga na joueur exemple l'autre on a fierté to na ba chancel même ba to na ba Meshak total match boache Manchester United B Manchester City pardon et ça fierté Congo c'est quand on ça sous débat ndesi ya nini yango Fiston Maël alaki a beti na Tanzanie beti na Égypte ba sombi et soki 2 millions moi je pense est-ce que ça sous débat ils ont la performance na dimension muta sa nini a commis chancel même ba pouvoir biso akangi Messi akangi nani est-ce que ça sous ça débat akangi Mbappé siko yo tika la cause ça ba débat ça ba débat insensé moi je pense que ngala kokota na terrain wana te ngana zo linga na sur la réalité na makambo zo les gars o nazo mona na koza te mutu mona vani ona moni ana benga ngobe bala singa noir bonnet na lati noir na le bageza chocolat oza tellement zoba siko kongola zo linga ndeni fali nde ba wele kuna biseke te moni fala comme danger ya linga boya o ezel logo te nani mutasala ngo te papa lutumba sala ngo ya ozongla pa lutumba na bosa ke fala na ba misele lo ope ba wele ope baza série na ye allez ba débat moi bongo olingo ko tango pourquoi donc comprendre déjà que yo do ça la ki congolais mais munga zo sur la réalité alors na réalité on souffrir mingi et puis na ko choquer yo so za ba kisa ko melate ko bele ko kufa na za bana motema mabe donc nga bena botikali bo sanga confiance moni mambonga na loba no bonne mission yo to kenda no ba commentaire mona ba debele ba ko loba ngote wala sanga confiance David bana ngote matière est tellement makasi est efficace à un certain niveau au muto pena maele so atende mto so la loba o ato memeli fero memeli falo memeli elta loba moni job na corrompre ya passe ala bena corrompre type ko buka na ti ça déjà bena matière oui et ça bena matière na fali na héritier no to so la no nazo dégager bato ba tela biso bo chaka na ba commentaire tozo ko finga bato te tozo dégager sagesse na réalité il faut mutan di maka réalité ozo mona yango zo mona to linga to le passé te passé c'est les kaki passé ça la biso poto mona présent puis présent poto ki na futur alors na passé déjà ba grand poète musique bazala ki le lobe to na réalité mususu wera za wera ya kalate ya sola bien te jiba te acheter le to na fali to na faire et ça réalité to na ba inos bi ba héritier o ba ça vérité lelo mako mange mutakalate mako sala pe ko lega mutakala ba fali pene bazana ba peke na tongo mocho mo pa ko ya bu arene ya 40 000 elegi 5 ba komisa 90 000 Bexi beta mana 16 000 le comme 20 000 ex Bexi donc ba accord arene tu vois le loto na ba yu arene et 40 000 mndepe wana ko buka wa isaka ko ndao na buka ne ve krambo sala ndao na mo flek na buka na tengi misa achango za yeti mukola arene ba ko lo ba bona buka e komi 55 000 to la muna tongo ya moi bima succès dans chaque beta 55 000 et ça histoire ils ont ça ils ont continué. Tu vois, donc il faut me épée comme moi intelligence ou plutôt sur la musique. Moi je pense que ça va débattre tant que tout le monde a fallu le bateau sonner dans le Cameroun et puis bah c'est la vidéo. Je pense que biso ba congolais photos à la cas fier. Dans les malou dans les babé lingué tous à la gaulois mais tous à non fier que c'est les Congos qui gagnent. Pour drapeau on te flotter kuna. Alors ngai ta analyse à motema mabe puis tere muto aza tellement verdict na kuya na mabanga pona moto ko mochité. Na linga mingi mabanga. Isa muteba cadre moka wasko to tungi na Kinshasa. Il s'est mouté bakadra moka bisimako le stade des martyrs ah bisimako le stade des martyrs petit nanga gigo na pesi mbote na massa nanga héritier mata gonzone massa nanga héritier mata Jibril Mazoa na yebi kozo mitungisa mamingi
nazolinga soki oloba te ke nazoyaki sasa te nalinga ofungoli misu boye na biso oyaka na place donc un de ces 4 matin na biso jaki tozala biso ensemble et puis ngana David Wembe Migolo bina toza bina jumtu donc eza ba force misusu esangani eza ba force ya pesanteur donc omegate petit na gloire ya tunga na pesi mbote et puis na pesi mbote na mère ba petit Thérèse Ndaya mère Laurina Leila yo linga ndengwana ti so yoki libanga to mono fâché. Et puis mère va te déclarer pour mère après c'est un peu na mibe comme bango fele na tika na boire souté na yokela mère lobi bon ouais c'est un lobi na butu mais akatinga na pongi na désert mabango fele na linga souté quand même peu mutu nyo sata yo po totala ngata yo pe David so mère pe conseil oyo oyo biga wana na parler pas esprit pe mara donc na yoka ki même mère ba tu misusu ba leli pe non na ça moi tolérant ba lo petit la ngai le na bi qu'est-ce que ozozwa Francis Lorenzine après Francis Lorenzine mbote na pe si Jojo Hidalgo. Ah mon ami Jojo, il y a un petit Fiston McDo. Fils McDo en direct de Lunda. Fils McDo te pèse un te belé. Yomo ebika. Donc on est ensemble pour bata il avait dans Kani Mombela. Na pèse mbote na Deneri Kabelo Branco. Tony Lubaki venant prêtre au Saranate Nzamba visa na pèse mbote et puis pour na clore na ngai bon na suka saka mutasuka maître Kuzu, maître Zemanga, maître Chitoko. Maître Asia Laura Sokoko ya bino ya ngwana la famille sacrée Kitoko. Jonathan Kuzu bambote belé place oza na yebi que masola bala ngoyo kotaka awa et osala bien Fiston Mukende abeda shuda ngola zalaka na David Wembe osala bien pile le top déj Koko Malega prêtre bosala ngama bosala na Benville les Gabonais FCC Mobimba Paulo dos Santos les guerriers Bodig Matadi Mokonza Kasenda Trésor l'Uni la Palanca Levanta Alvej Pulga, frère Alvej, papa Mounio Goli, donc beaucoup de rakotaka masola balabala et osala bien. Alinga rabino mingi to linga bino mingi bo pesa biso ka confiance. Vous allez décider. Vous allez décider Harmonie Lema. Harmonie Lema. La pesi mbote. Maman Ardi. Harmonie Lema. On est ensemble avec vous. Diele Macharan Zambé, patrocinador ya masola balabala. Président, toujours. Donc, Kotara, ça l'a bien. Yannick Ndoulou, déclaré international. Yannick Ndoulou, déclaré international. Kota Masola Balabala. Nebi, ceux qui n'ont pas nayo. Bola Mouizalaka. Ceux qui n'ont pas nayo. Yannick Ndoulou, déclaré international. Yepene Ratarate, chef Pinto. Nabenga Olissus, chef Pinto. Kota Masola Balabala. Et vous allez bien. Ange Kissila, les jumelles, Kissila, donc beaucoup de kota, Masola Balabala, Evisa, Lipasa Nayo, David Wembe Benda, Nazalanga, beaucoup de kota, Masola Balabala, et vous allez bien. Ange Kissila, s'abonner massivement à Masola Balabala, massivement à Idéologie TV, bateau Botou Natuna, mais intégralité émission, intégralité émission, et ça n'a aucun lien. Donc, si vous avez au moins on aura un lien émission, vous cliquez et même na YouTube, aujourd'hui intégralité ya émission, aujourd'hui intégralité ya analyse à Moutema Mabe avec M. Lubanzadi. On est ensemble avec vous. Bato bozo finga, vous continuez. Mais vous avez la base. Bozo finga, vous continuez, mais vous avez la base. Si vous avez la base, vous finga. Oh, désolé. Tous ensemble, Nabino. Ciao. Ciao.